Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour la grande famille des mamans BBC. Bonjour Nabino, bonsoir. Ici que les amis Nabino partout dans le monde. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce, ça va. Merci na bande konyon so oyo. Baza ko considérer Moussa na biso. Merci na bino nyonso. Bon dimanche. Bon dimanche. Les autres tous les 2 mars. Alors bon depuis mois à mars. Déjà 3e mois à année. Ils ont déjà chiffre 3. Ils ont déjà prophétique. Trinité non. Alors bon depuis mois à mars. Shalom, shalom, shalom. Shalom famille Libota, shalom, shalom. Bampoichou, bonjour Nabino. Shalom Nabino. Merci Nabandi Konyon so bazo s'abonner déjà. Tout comme déjà na 200 personnes d'abonnés. Merci beaucoup pour continuer. Biteza to kangisa 1500 nano. Comme ça to banda musala bien kuna. Biteza to kangisa 1500. Alors 1500 c'est le côté la famille. Bampoichou, tout quand ça 1500, tout ça déjà à 200. Alors merci déjà na bandi konyon so yo bazo s'abonner. Nous amenanga pambola bino, bolembate, pour continuer na ko s'abonner et pour ça la femme biso bien, pour que sa maman BBC Force, chaîne na biso ya chez Mpoichou et ça femme biso bien makasi. Voilà. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Bon dimanche, voilà. La grande famille événement Zaka Amoko, événement Zaka Amoko, il y a le 29 mars, événement où il y a le 29 mars Bandiko, et on a Koloba, et ça juste caractère, tous à la distraction, Boulimbisanga pour la voix, Boulimbisanga pour la voix, voilà. Et événement Zaka Amoko, il y a le 29 mars, où il y a 7e anniversaire, il y a Bellevue TV Production, et qui ça 7 ans. Alors, rien à dire quoi, rien à dire. Toujours c'est na famille Liboda. On est à biso. Avant, invité Baya, il fallait dans biso moko famille Liboda. To ya mobondo, c'est-à-dire que tout sont babillé, tout ça la réservation. Il y a babillé et tout ça la vraiment biso bien. Vous voyez que non événement ou les événements moko écoutiques la historique. Na monde ya art eza événement moko boye biso to komona ngoka ndenge tozo monela ngo wana mais ezelo moko ya monene na communauté na monde ya art ezala na famille Libota ou encore na bango moko ba artiste comédien na monde na bango ya art. Il suffit peut-être que no ba conscience na bango et ça là pour peut-être bango pe ba chamaele na likambo oyo parce que boye éviter ouverture nini et kozala après ou encore ba éviter ouverture nini et kozala après événement oyo parce que les événements moko oyo et ça qui que Bellevue Kandila patron qui je fais des gros bisous et sikaza à Zokiti na audience na premier ministre ya culture et art. Alors ezelo moko ya lipanangu bate ou encore les événements moko te ya koloba keno les ya simanda te. Les événements moko boye écoutiques à la historique, les événements moko boye il y a de surprises, il y aura de surprises, il y aura donc makamoko kozala wana vraiment ya batu bakozala donc batu bakozala surprise dans makamoko likala kati événement oyo yango tozo senga na bino famille Libota, biso famille Libota. Biso ezanda kuna biso ezeloko ezo salema na ndako na biso nde tozala wana focus ya osala nini ya mobondo ntango nazoya ya koya mobondo na olingo loba nini tosomba babiye ato sosombaki biye
essaie encore de revoir Yakoba Keno. Je peux encore Yakoba Kisa. Na oki susu la bato mususu, ba orphelin, ba veuve, ba handicapé. Donc tokende nango bongo, tokende nango bongo. Tokende nango bongo penza famille bota. Tokende nango vraiment bongo. Ato sosombaki. Dis-toi, au bord na biso, il faut tout betango susu, tout betango penza sold out. Eh, tout qui n'est vraiment bon, nazo supplier bino famille bota. Ya koloba ke non, biso ne tozo yamba ba paya. Alors ba paya, il faut ba ya ba kuta biso bien blindé, bien blindé. C'est-à-dire il faut ba kuta biso bien blindé. Alors, Tolanda. Belleville TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez na showbiz le 29 mars. B'artiste batanenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belleville TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo mutotu ningai droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pour na ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo zwabiye, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo Toyaka pamba te pona bela Belleville Kandi la patronne Toyaka pamba te Mama Zokoma silence Azokoma Bella Production Afula Talate Afula Talate Belleville Kandi Afula Talate Nabomi Mutu la poutine de l'écriture congolaise Bella silence Mama Belleville Azokoma Bella Nabomi Mutu Pona Belleville Kandi Poma Mutu Maria Longondo Nabomi Mutu Maria Longondo kata 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 kuna buzobele kakate na famille bota buzoba yaya ele kakate Marie-Jeanne Bololé nzoto misuni benga mama allo Bella la poutine body basango ya le 29 egoyinda mama Nabomi Mutu Pona Belleville Kandi yo le voilà comme ça teta où est ça deep in a charge bazoka yo na yoka sango Bella Belleville Kandi la patronne na yoka sango Amoureux de l'art, le rendez-vous c'est 29 mars avec Bellard Belleville pour le compte du 7e anniversaire de sa chaîne YouTube. Vous qui aimez ces scénarios, vous qui aimez ces chefs-d'œuvre, vous qui soutenez bien sûr la famille Lubota, soyez vraiment au rendez-vous pour honorer et donner de la force, mais surtout de l'amour à Belleville Kandi. Merci à vous et soyez les bienvenus. La grande famille, non, parce qu'il faut son et yokana. Parce que rendez-vous est assez moko. Et rendez-vous est à moko il y a le 29 mars.
boya mubondo. Famille Libota, to utiliser mutu. Lorsque nazo ba to utiliser mutu, bo comprendre ya koloba ke non, il faut to ya mubondo, il faut boya mubondo. Osombi billet, ok, kokoki lisusu kosombi la bato mususu billet. Eh, dis-toi, je peux encore consommer la bato mususu billet. Eh, oso sombi, mama bébé c'est na sombi ya, oki su kosombi la bato mususu. Oki su kosombi la bato mususu, réfléchir, raisonner, na sombi la nani. Voilà. Événement zaka moko bandeko. Ato pesa nde ye moko Poutine force. Famille Libota. Awa na minicho nde tokoyeba force na biso famille Libota. Awa nde communauté ekoyeba ba fan ya Poutine. Na minicho yo Poutine nda koyeba ba fan na ye ya famille Libota na minicho nda koyeba bango façon to yaka mobondo. Boza wapi famille Libota. Occasion ya ngoyo. Oyo foto mulakisa Poutine ke non tozalaka famille Libota tozalaka. Banzoi tout tokobima. Na miniti oyo événement oyo ya le 29 nde événement oyo Belvi Kandi oyo ye moko déjà tango abimaka oyo alelaka lobaka ke non tango na bengaka bino famille Libota j'ai toujours des larmes aux yeux. Siko ba larme wana ekauka ye déjà azanga siko larme na ye wana ebimaka ye wana. C'est-à-dire que non to lakisa ye ke non tozalaka na miniti oyo ke non a vivre biso life. Asimba mutu. Et mon papa est à évanoui, alors bah on est famille Libota. Topé ça est force. Famille Libota, topé ça Poutine force n'événement oyo. Ne loko oya sali, topé ça est force. Toti ki la banguna, bakwe se loko te. Biso moko nde to tele mise loko oyo. Biso nde toko sala nini toko tombole loko oyo. Biso nde toko pesa réussite ne loko oyo. Monguna mutu alibanda tenda ko pesa réussite ne loko oyo. Biso famille Libota nde toko pesa réussite. Na oloba na ki mukolo pour comprendre. Alors événement zaka moko il y a le 29, c'est-à-dire que non les lotos le 2 mars jour J-27. Jour J-27. Jour J-27. Nazo répété jour J-27. Serrez vos ceintures. Tous les cas. Voilà la grande famille. Tous en a film na biso tozotala. Na Belvi TV na titre ya pote. Film moko oyo eza na bédication, eza na ba leçon ebele na kati. Malgré biso ba mama, biso basi ebele, toyoki soni na filme oyo, mais il y a un message fort na kati ya filme oyo. Je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature nanga. Avant na kota na lisolo on a memeli bino la grande famille, to solo la nanu, moi promotion ya moke boyebi mama BPC na promotion. Na yebi bino moi lisolo ka ya moke. Il y a Viviane, bomoni Viviane na biso, il y a artiste comédienne abungaki. Nga maman BBC na bane kozwa ba appel, ba message. Maman BBC, Viviane azo mona na te. Viviane azo jouer lisusu te na Belvi TV. Problème nini bino pe ba famille, bino pe famille Libota. Bino pe kozwa ba sosa mambo. Parce avant on a kota sikono na lisolo, il y a Viviane, la grande famille, botika ka ba publicité et leka. Botika nyonso esila bien nde ken kaka oya koka bosomi la mama BBC et bosi saka émission nyonso peut-être bokoyoka moi communiquer moko na suka alors bolinga ko zapper ou encore ko sauter émission na biso te bandeko bopesaka biso pe force soutien na bino yango wana na film na biso ya porte bandeko ekomi ko kende mabe makasi. Ngai tant que moi si na place ya Poutine na yoka soni tolanda so aller lobia ko tika ko yali suna flat awate andima futa ka nani ba mbone ke na kai biso sko to sali perte ou bien to gagner on a flat oyo et sali perte ou bien gagner c'est comme mutu loko on continue ko tiko po a poani olongwe maman pardon
omoni nga omoni yo ti ozala engagé awa okutana ande na nga sikoyo nga mpe kaka nde mutu fale nazwa décision asuka mpo na yo olongwe nayebisi yo Blaise oza na eloko akose justifie te nalobi olongwe amanasaka musala nanga bieza fiwa nande abanaye koaxelinga bandakala na manako nateli kuti poza ndeni oleki ale no sikoyo yango mpe natuna ye nabinime ozala mobai na ye ozomona teke okreelinga baproblème okoboya te naboya baneke oya ye moko mama naboya mpenza ngai naboya pourquoi oyebisa ye nga te pourquoi obenga nga te ke mama omoni client oyo autaka poto ayaka moninga na bino tala babetisi mwasi nalinga banda boyeboyeboye pourquoi olobaki yango te tolinga tometre ale yo ndimi osopani mpo lelo ya koexplike eloni elakisiki eza ya solo eloni elakisiki mwasi wana moto azwa ye envers yo Blaise olongwe yokanga oyo nayebi so kosenga pardon te nana besoin pardon te mpo pardon na yo esukola betise oyo osali yango nasali yo te flat flat ko mal répété kuna babundelaka mibali gérant na bango ndumba yo kasi banouvelle to banayoka te ndenge okotisaka basi déjà tozwa barapport surveillant apesaka biso barapport na yo surveillant apesaka biso barapport na ezaka toboyaka eya mosala no mais surveillant apesaka biso barapport na nde ozosala défilé ya basi awa il fallait continuer na défilé na yo ya basi na yo okomi ti kotouche basi ya baclient c'est quoi ça comme histoire telema bima nalingi omona to omona nga zokende wana d'ailleurs ezala mpe fene mwesi nafutaki yo nani eloko oza nango te oza mpe napesa yo mpe babenga yango nini oyo bapesaka na leta komona yango ezaka nini eza te oza na matricule ya te ke matricule eza oyo na futo de compte final eza te bima kende nalobi bima kolobisanga te elo etikaki kao bando bima na biso nde toyaka towana mibali te oyo bayaka mpe bafemme self na bana ntango bima na bango moko elo ezangaki oka courage wana bima nalobi bima wana moto kosenga ta par ngai ngam na ndima yo bomoni mosala ya baguest house bagérant mpe baza baelema bomoni façon oyo Poutine aye kodévoile aye kodémasque bagérant bomoni ndenge Poutine bandeko bobetela nano mwa mwasi oyo maboko ti bobetela Poutine maboko ti mosala esili ye bagé na bango Poutine a dévoilé yango bafongoli en même temps mibali oyo bino bobimaka na poto boye bobengi basi na bino baséjour na bino pendant baséjour na bino na bakinshasa ntango bokendaka wana bato batikalaka kozwa basi na bino ce sont des gérants Poutine a dévoilé a démasqué siko boboyaka mwa mwasi oyo na likambo nini oyo nyonso osazo édike masi eza éducation te botala gérant baédike masi te si baédike masi to banda koloba ndenge nini bolingi bobelisa bato mitu mosala ezomonana baédike masi bagérant baza badangere botala ndenge mosala esili ye elobi mama top etikali oluka mpe biso babosi na yo awa tozangi mibali vraiment oyo balobaka artiste aza mutu oyo aedikaka masi yango wana na miniti oyo bagérant bakomi na problème parce que nani Poutine a démasqué bango. Verseur. Les chansons d'école. Les chansons d'école? Oui. Vous chantez comment? Les chansons de les berceurs. Ah! De la fête. De la fête? Oui. C'est une berceuse? Oui. Au même moment. Ah là là. Chante d'abord. Chante d'abord. On chante comment? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Titina. C'est pas Titina. C'est qui? C'est toi. Ah! Mais c'est pas mon anniversaire. Hein? C'est qui? Je sais pas. On cherche une personne. On chante pour qui? On chante pour personne. Pour personne. Donc, joyeux anniversaire, personne. Joyeux anniversaire. C'est ça? Oui. Tu es tellement intelligente. Ah là 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 là.
Attends, je vais voir. Tu vas porter quoi? Ça c'est quoi? Hein? Ça c'est quoi? C'est les jupes. Ah! Qui a payé cette jupe pour toi? Hein? Qui a payé cette jupe pour toi? Et maman? Maman a acheté ça pour toi? Oui. Ok. Tu m'attends, hein? Oui. Tu m'attends 2 minutes, j'arrive, hein? Oui. Mon téléphone est en train de sonner. Attends. Je vais prendre l'appel, hein? Oh, ça va, hein? Ça va. Tantie Daélie, elle est allée où? Là-bas. Là-bas où? Tu notes? Elle est partie où? Arrête de manger ça. Il est parti d'ailleurs. Elle est partie dehors? Oui. Ok. Allez, toi viens. Alors? Allez. Allez! Omoni téléphone wana ya Daélie azo enregistré. Azo pesa position nyonso ndenge abimia nazo pesa position. Nga na yebisa ki bino ke non Turbo aza en vie. Bomoni Daélie aza mutu apamba, aza mutu anzela te. Daélie aza mutu a famille ya papa JR. Nazana bino awa bo pesa nga raison bo ba mama BBC. Soki bo pesi nga ebimi bongo bo futa nga famille bota. Bino tout mutu ko tiela nga na PayPal $10, $10, $10, $10, $10, $10, $10. Soki na échoué ngani na ko tiela bino ngani na ko bwaka bino mabanga awa na opesa na otanga tanga ba kombo na bino. Nazo ebisa bino tout bo tiela ka ba $10. Daélie, elle est de la famille ya papa JR. Nazana bino awa. Donc mbala moko tu vas sentir, oh, tu vas vite comprendre que non Belleville azola kisa niveau ya bato misala obuswa kana bandako baza babome. Ça fait combien de temps sikoyo ce que tali na ba film à Belleville azo dénoncer ba boniche bato misala kobanga na omona tina kozwa moto mosala te moto boyi te na yebi te so comprendre ndenge nga nazoloba. Non, nazo comprendre maman. Aza na droit ya korefaire vie na ye na bandeli yango lisusu. Mais boye te na modele o te. Ya lokwa ndenge Bible lobako quand vous sortez ne sortez pas avec précipitation. O bino bosali babenga yango précipitation. Vous avez botika na nous temps. 4 mois papa. Hein? Mobile naza na nous moto biloko mususu na limwete. Ata yo moko. Siko na yo na lobi soki ezalaki yo. Basali bo na famille na yo to na ndeko na yo. Olinga ko zonde. Ngana boyite. En fait maman oza a raison. Et na pesi yo ba raison nyonso. Bana lelo boye ba mingi. Mais biso ba parents to eso lelo ko koloba te po akatela ngala bia za mukolo ayibi mamba osala. A mukolo. Na bona kota na vie na ye makase po lobia oloba ki abi mama na nga kutu na sana nga boyo muto yaka osala boye. A mukolo ayibi mamba osala. Mais miso mukolo pe mona na musika. Vous avez raison maman. Mais ne vous en faites maman. Makamunyo sur le canon bien et naïbi sibino boza a déçuté. Boza la vraiment déçuté parce que Makamunyo sur les anango bien et puis écoleka bien. Parce que déjà Belleville a mérité mieux. Ndé kana on continue au yipsa. Dinga no tuzuyo kanate, ndima pambazo yipsu so comprendre ngo ndinga ndinga na boy Belleville stepela na vie. Na zo yipso ke tande ki mukuse mingi. Hein?
Mais maman, Moutessi a couffé. Moutessi a couffé, bien sûr. Tobala n'a pas pour les meilleurs et les pires. Pour moi, si on a un biseau africain, moi, ça les la mobile na yata ba 5 ans les mobile na yo. Il faut batunde ba yo biso ya bala. Bevi mutapesi conseil tam la ya zate. Ndika zali ki lokwa muta nga kata na on dirait muta kokata ko linga mobile mususute. Yo alali na mobile mbetu moko. Ka siko 4 mois pamba. Vous avez raison, maman. Vous avez raison. Merci. Mais là, au moins, ngai na komo yo kamaka musulu kwa culpabilité. Ata lelo nde ya lobi na mama so alobi balango akobalango ata akobala na ya ngai ata lobby so alobi sala o sala neta lobby nga na oyo kamutema na nga kilo na nga pression ko zwa mbongo libala te pona mama lokoso te o nazo luka mwana bala po ye o mona lokwa yende fia lokolo pete o makambe so te zo yela na facilité na mama lokoso te nazana mukena ngo na bandai ko vivre nango na senga hate na muto na lelela ka batu te to soki ndenge nini so yo pesinga poti na komi bo muto aboko lingeza yo te papa. Non maman, nazaka mwana yo ndenge Bellevue azali ndenga pe nazali. Donc soki pe to vandi pe boye eza mbongo te nde muto ezangi biso poto sisa makamu nyonso. Mais na lingi pe temps et joie pe temps pour que na ya aussi sa makamu nyonso pe pa la vie. Merci maman. Donc la maman ne fils que ça. Et ça ne s'en va pas. Non, non maman, ça le sauté. Ça le sauté maman. Merci beaucoup. Pour nanga kutu, ma Marie-Hélène, azaki ata même pas mutoko kutape na ndako wana. Azaki même pas mutoko kutana ndako wana, azaki mutoko ko silika. Azaki même pas mutoko kosola na papa Serge ya rovana aseke wana asake. Azaki mutoko kosola na asake ya rovanda te. Azaki mutoko kosola na asake ya kotele mazo ganga. Mais tala balobi mbongo à la fin des comptes azui na mbongo. Azui mbongo. Or, azana droit chemin nae, azana raison maman Marie-Hélène. Ils ont la 4 mois. Ils ont peut-être moi si mobile inda salaka. Azana raison nae ba propos nae, azana raison nae. Mais à perdre yango. Mbongo isomba kama kamunions. Si qu'on a minute on est ka azumbongo, on a déjà faiblesse nae. Ils ont déjà faiblesse nae. Nazo sauter ba étape pour ceux qui n'ont zoa film Mobimba la grande famille dans une émission na ngaité. Alors nazo zoa vraiment ka ba partie clé parce que film na biso titre na ngo isa porte. Alors na okine na zoa vraiment ka ba partie wana essentiel. Parce que to yebi ke non maman milo pe na maman top ba kobeba na baza ba porte ba kobeba na le fait que non ba sangisa ki mbongo pona kotunga nani guest house wana. Bango pe baza ba porte à la fin des comptes ba kobeba na. Maman Marie-Hélène Karambongo wana kaka zui déjà ami teki. À la logique azakata mutu moko kosola na papa na asaki wana te ya kotelema. Donc ya kovanda, ya zaki mutu moko yako. Même pas ta konia tata place wana. C'est-à-dire que non mwana na Poutine belle vie, asibisi na maman na touche. Bozolanda, c'est grave. Quitté pour na détruire yo. Na ya quitté pour ezala et toucher, laisser et puis laisser partir. Non. Nayaki na vi na yo na ye mobimba. Sans laisser même une partie de moi. Donc je suis dans cette relation corps, âme, esprit et tout de moi. Donc ma colonie balé na kati esprit na yo. Ma colonie balé na kati âme na yo. Ma colonie balé na kati homme na yo. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Belle? Qu'est-ce qui ne va pas en toi? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas en quoi? En quoi? Alors, tu prends des contraceptifs, pourquoi? Dis-moi, tu prends des contraceptifs, pourquoi? Nga za mobilité? Nga na kobota na yote? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, kansanini, est-ce que nazangi moyen ya kobala yo officiellement?
sans réfléchir, ni penser à gauche, ni à droite. Serge, est-ce qu'il y a le bon? Alors, pourquoi tu prends des contraceptifs? Ozo mais là-bas contraceptif. Il fallait commencer d'abord par là. Pose-moi d'abord la question, pourquoi tu penses? Bon, ok, je te pose la question. Pourquoi Ozo mais là-bas contraceptif? Pourquoi? Serge, tu le sais très bien dans ton coup la mobile. Au bout de la condition où on est vivre. Fais-moi mobile et bien qu'on fout là. Imagine-toi que du coup on a usé. Pour la mobile. Belle vie. C'est avec les temps. Non, tout doucement, Serge, quand même. Turbo de poids qui pas même 5 mois. Pas même 5 mois. Je suis là avec toi. Tout qui est mollo, tout doucement. Hein, Serge? Belle vie. Tu vois mon âge? Donc, tu es pressé, il faut. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Mais pendant que vous avez un contraceptif, vous avez se détruire. Il va arriver un moment où vous avez besoin. Vous avez mais oui, parce que tant que vous avez un contraceptif, vous allez se détruire. Papa, expliquez-les pourquoi. Ok, ça va. Occasion pour que belle vue. Naza capable même si... Mais vous trouvez seulement une... Naza capable même si les de te faire déplacer même au Kenda, soit Afrique du Sud, soit quelque part au Kendo Bota, au Kolisa Zemi Bota. Je suis capable, j'en suis. Hein? J'en suis capable, belle vie. Donnez-moi ce temps-là. N'a quand même Mobali. Donnez-moi ce temps-là. Eh, belle vie, on veut refaire notre vie. On veut penser à autre chose. On veut aller de l'avant. Hein? Je ne veux plus te voir avec des contraceptifs. S'il te plaît. S'il te plaît. Serge, je te comprends, oui. Et permettre de me bayoka. Et Sili. Hein? Tout Sili, là, on peut te yamba paya, tu yamba visiter, on t'a quoi? Yango nga nazotuna bandeko. Ye sikoyo Poutine, ye mutwa mawelisa. C'est quoi ses intentions siko na simawana? Ba intention na ye eza nini? Pour ye déjà sa simbi touche. A se préservaka te, a sa simbi na ye touche. A sa kenda ki ba pekisa mutu alinga kende. Ya sa mi kende. Siko pourquoi zo se préserver? Ne question nanga, c'est quoi ses intentions na simawana? On a trouvé un gros louche. On a trouvé un gros louche, la grande famille. Il fallait que il fallait que c'est quoi se préserver pour année. Nous les femmes tous à maïlité. Tous à maïlité. Surtout solo la logique. Mobile no 4 mois. Yo welisi. Si ko zo yipsa asa keke no na oti ko kufela mobile il y a que 4 mois. Il y a que 4 mois. Mais il fallait oser là. Il ne fallait même pas qu'on s'engager. Il ne fallait même pas qu'on s'engager. Mukuya oyo. La grande famille, vous aimez vous partager. Et ça louche. Il y a des minutes où on se préserver. On se préserver pour na nini. Na boulou nini. Raison où il y a pessi soi-disant que non, na outi pour faire la mobile il y a que 4 mois. Non. Et ça raison mon côté. Et ça raison mon côté banal. Parce que ce que vous avez conscience, que la mobile il y a que 4 mois. Il ne fallait même pas qu'on s'engager. Il fallait oser, il fallait vendre à casser. Bref, la grande famille, c'est au moins ça.
nakangi nanu parenthèse na biso pona kotana na mwa lisolo na ngai na mimela kibino ya Viviane. Alors la grande famille tous awana isusu ebele lelo pour la 11e épisode na biso ya film na biso Pot. Alors ça la bien, tout continue toujours bandeko jour J-27. Alors tous alawana to pesa toujours force na ba film ndenge ezokota malgré musala ezebele. Poutine a vraiment coincé, mais a cessé na côté la biso ba film était na Bellevue TV, voire même na Candy Star. Je crois de l'autre côté la making of na Candy Star. Bon, écoutez qui l'obité tellement le binazaki likolo. Vous comprendre la grande famille. Alors tous là toujours wana pona Bellevue TV, tout à la kaba film na biso et ça la vraiment bien. Tous là na distraction té. Alors bref, c'est au moins ça. Tout là. Je crois la grande famille quand ndenge bato bebe bamane ko benga mama bébé se tozo mona lisusu Viviane te Viviane azo jouer lisusu na famille Libota te eza nini yango mama bébé se azo jouer lisusu na Bellevue TV te mataki kitaki quand ndenge buwari daka famille Libota. Alors biso to mona ki lobi biso to mona ki sortie médiatique ya Viviane to ebike no ba artiste ba za na ba vie privée na bango. Alors pona lobana no ebelité to landana no moi serait oyo comme ça na ozongela bino na ngai place nazalaki bato bazali ko benga nga mingi ezalaka maison de production Bella na Ipa Cardozo o ezaki mère ozongi na nuté mère o kutu maison de production Bella ibande ko zela ngai tango na bengi nga na bino mère siko na sina zongi na oki ko travailler na ngabi kasi na bande ko zela ka appel na yo te Viviane bato tuna ngai yo ozomona bato soki mutaza ko s'intéresser na yo pour ça ni ko s'intéresser na ye na tangi bongo po bango nde mutu bazaki tozaki na bango contact téléphone eza na ko bimisa la xibino na xibino ba voice pour comprendre à part bango mutu mutu asala ka appel na ngate o akoyeba que Viviane pas travailler bien na benga ya zati. Très bien, mais voilà la grande famille. Je crois Bolandi Viviane artiste et comédienne Viviane azala quitté azalaki occupé na ba makambo na vie privée na ye mususu. Alors malgré ça Poutine bazalaki en contact na ye c'est elle oyo azalaki nde occupé tango amoni keno akomi siko down abengi pona koloba ke na komi siko yo prête ya ko zonga sur scène. Je crois Bolandi bande ko na zwa ba appel na zwa ba message sur Viviane. Ngai nakoki jamais kokota lisusu na banda kokende koyeba pona nini Viviane azo jouer te non. Bande ko soki bomoni mutu oyo aza sur scène botali kaka sur scène botali esili. Soki bomoni mutu te bosila mipena non. Un famille Libota bosila mipe bino pe bolukela ka bato ba problème bosila makape. Non, sometimes me pesa ka pe na pasi na kanda. Bato bazana ba vie privée na bango. Il n'est pas dit kaka keno soki bomoni mutu peut-être azomona na te et ça dit seulement kaka keno ba bebani. Non. Bato bazana ba vie privée na bango, ata keno bato ba bebani. Etali pe bisote, place nyonso bato bazala ka mabe ezanga kate, tiraillement ezanga kate. Bino bozala wana kaka pona Bellevue esili. Soko za famille Libota. Telemana suka wana ya koloba keno Bellevue akotiseli bino film na Bellevue TV suka wana tala film ici le reste eza ya bisoté o eza conseil na PC franchement parce que il y a d'autres messages to zwaka non o sepela langote oza famille Libota suka na kolinga Bellevue telema wana keno na famille Libota je suis là pour Bellevue that's all ezala makamususu ba comédien na simana itali bisoté. Parce que bino bolinga bo on est bolingo kota tina na cuisine interne. Non. Non, ermoko bo sila maka. Tu es Bellevue, oza Bellevue, olingi Bellevue, suka na film Bellevue atelio na Bellevue TV, tala film ici li. Ki ya koluko yeba Bellevue nani azo jouer lisusu te pona nini? Nani azo babebani, banini non. Nga soki bo bani ko memela nga isu babilo kwana na bando kata bino franchement. Parce que na minute là, je trouve que non, il faut se connaître zone sabino nanzela. Netinga, je suis Bellevue, naza muto a Bellevue, nga la linga Bellevue.
Bellevie azalaka peut-être na problème nanani etalinga itenga na kotala Bellevie na suki wana Bellevie atielinga filme na Bellevie télévision na koti na Bellevie télévision na suki na tali filme na suki wana na kolinga tena kene kotala kuna na cuisine interne na yeba nini kuna elekaki bapotanaki non famille Libota please wana eza conseil bolimbisanga penza je dois le dire parce que tozozwa ba message mosusu ezo sepelisa te bo suka soki oza olingi Bellevie suka na kolinga Bellevie tala ba film à Bellevie esili makambo ya cuisine interne etali biso te etali bino te Viviane ye wana azaki na makambo na mosusu mais la façon dont bato bana ekotuna Viviane c'est comme si que non Bellevie basi babebani na Viviane non ye wana lobi bia ba message ça Bellevie bana ekobenga ye yenda zalaki occupé awa azongi abengi Bellevie boki ndenge alobi très bien abi non nga kutu naza na problème te bato kutu nde babana ekotuna yo boyoki ndenge alobi bolanda na ngai place nazalaki bato bazali kobenga nga mingi ezali kaka maison de production Bella na epa Cardozo oyo ezaki mare ozongi nanu te mare oyo kutu maison de production Bella ebande kozela ngai ntango na bengi ye nga na bi non mare sikoyo nasi nazongi nakoki kotravaille na nga bi kasi nabande kozelaka appel na yo te Viviane bato baotunatuna ngai yo ozomona bato soki moto aza kosinteresse na yo yo mpo osala nini kosinteresse na ye natangi bongo mpo bango nde moto tozalaki na bango ya contact telefone eza nakobimisa nakokisi bino bavoice mpo bocomprendre apart bango moto mosusu asalaki appel na nga te oyo akoyebaka Viviane mpa travaillaka bien abenga ya za te très bien mais boyoki bato babandaki kotuna yo bino botunaka kaka bosuka na kolinga Bellevie bosuka wana soki oza olingaka Bellevie suka wana na cuisine interne ya Bellevie bokomaka te please la grande famille eza conseil tovanda bien hey famille Libota nalobi kaka vérité la grande famille nalobi vérité naoki koflatte bino te parfois tozwaka ba message mosusu ozotala olobi eske eza normal soki oza famille Libota olingi Bellevie suka na kolinga Bellevie parce que Bellevie aza wana azosala bafilme akomi bafilme ekoti na nani na Bellevie télévision ntango bozwa kotuna azomonana te bafilme ezokota te mpona moto wana azomonana te mais après tout moto wana azomonana te mais bafilme ezokota te mabe nde soki bafilme ezokota te bandeko bolimbisa soki nalobi mabe mais je dois quand même koloba ngo oui nakopesa félicitation na Bellevie parce que aza mwasi makasi aza mpe mwasi mayele na 7 ans nyonso tu wana eza mpona kokumisa ye te tozolobaka oyo tomonaka na 7 ans na ye wana atunaka chaque semaine tobeta sikoyo chaque semaine mwa moko eza na 4 semaines donc chaque semaine aturnaka eloko ya sika chaque semaine akomaka aza moto akofélicité po epesameli motu nyonso te très bien même aza libanda mboka aomelaka te soit avoyage mpenza atali kaka semaine oyo wana ezoya ifo na tourné omona ye azongi na Kinshasa aifo atourné donc félicitations na Bellevie Kandi félicitations na chaîne na ye lisusu omonaka moto azokoma eza teke mpona koflate toloba makambo oyo emonana so nalobi ke naloba ngo te na osala hypocrisie kozala mpe mabe na miso ya Nzambe très bien tokumisaka ka Nzambe me topesaka moninga félicitation na oyo nyonso ya malamu azosala donc nakosenga na Bellevie malgré benjure po afingamaka makasi malgré benjure elembisaka ye te azalaka toujours fort donc azalaka na esprit wana azalaka nango malgré bato oyo kokabwana na Bellevie ambrasaka mpe kaka bato lisusu kaka donc epesaka ye somo te ke moto oyo tozalaki na ye wana ki akongo finga nga nazwa su oyo ebangisaki te donc azalaka bongo ndenge azali akonzi mpe kaka mosala na ye Nzambe abakiseli su baforce bamakasi wana donc aza maison de production tomonaka
ba producteur to zaka pe na ba producteur kala titali to zaka na major zolozolo neti ngai major zolozolo tika ko produit théâtre na tikala ko tourner pa na été nazaka pa titikalu ozomona eza na ndenge moko soki maison bela ribenga musu ebengi na ngata eza na normal po ba producteur ba yakate bango nde ba producteur na biso donc félicitations na 7e anniversaire to zawana. Voilà, maman Viviane. Alors, c'était au moins ça. Viviane Yewana a félicité Moninga Nae. Nalanda qui émission wana. Et c'est juste incompréhension mon collègue Katia Batu. Lorsque a félicité Moninga et que na chaque semaine, na moi moko ya 4 semaines mais à travailler. Elle est à féliciter. Mais wakoya ko benga yemukala. Or eza bongote. La force ya Moninga, il faut toujours qu'on féliciter. Alors Bolandi a félicité 7e anniversaire, a souhaité un joyeux anniversaire et à la fin, il n'y a pas qu'aux les 29, pas qu'aux les 29. Alors bref, la grande famille, événement Zakamoko les 29. Viviane Yewana, je crois que filmer au Moussousou, donc on est dans l'équipe et déjà que non. Elle est déjà de retour sur scène. Pour dire que Koluka et Inda Zalaki prêtité. Je crois bien que Bobane Koluka Viviane, Bozui Kimia. Viviane Inda Zalaki te, Azaki n'a pas voyagé, Azaki n'a pas makamboune, il y a vie privée, il y a business ni à Salaka. Événement Ezaka Kamoko. Belvit TV a fêté 7 ans d'existence nango. Et vous allez voir showbiz le 29 mars. Bartiste batandenge na ndenge. Yango yo wele la somba bien na po ba surprise kozala yele. Hey yeah! Depuis année bande oningisi nzoto te. Tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée o yebana ezali showbiz yaka ko vivre pe ko fêter 7 ans ya Belvit TV o yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, à Kozalawana, Pona Kosepeli Sabino. Yo Mutotuninga droit d'entrée, et Zali na $10 ya pamba, $30 pour na ba place VIP, gagner temps, yo mutolingo habillé, benga na ba numéro Oyo, Okozala Mobimba. Yo mutoyebe nanu, Carrefour Pe Temple ya Bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te keyo. Alors bon, vous allez brancher scotché na Belvit télévision place tous autres à la film na biso ya porte. Tous à la bisonion soit nato yeba sort ya Belvie kozande nini est-ce que papa Thiergo akufi to akufite awa ye wana komi azo memelaka biso toujours ka ba problème putino ba intention na ezani ni na simana tango akomi ko se préserver likamango nini yo so welela ki kokende likamango nini likambango nini yo koki ko se préserver te yo kende ka ndenge so kende ki wana. Alors c'est au moins ça la grande famille. Bo aimer ba vidéo bo partager. Please la grande famille, bo kende ko s'abonner na chaîne na biso ya Sikaya chez Mpoishu TV. Je crois na ça qui bidon na koma ki chez Maman Bibi chez Mpoishu TV ba to ba réclamer que non ezala chez Mpoishu TV. Alors dans 14 jours on a changer chez Mpoishu TV mais to bengango déjà kaka chez Mpoishu TV. Alors bokene ko s'abonner kuna ebele massivement et ko salanga bien et voilà balobi que non mon ami balé abotami donc abotama na e
sauf que non tobandende kolandela ye te. Là maintenant tolingi tolandela ye pour mouvement ngo eza mabe toyebi tozala déjà ka na deuxième chaîne ezalazalaka wana. Alors force ekouta kaka epa na bino famille libota bampoishu bopesa force mpe na deuxième chaîne ya mpoishu bokende kosabone tozaka na 200 abonnés. Merci déjà, tozaki na 25 déjà, 200 c'est bon, tout continuer tout komata na 1500 et kosala bien et tout banda kobunda siko na ba R. Alors je vous aime bien la grande famille, nzambe nanga pambwelanga bino toza famille soki na betisi batumi balemisa to libaku bolimbisa, on est ensemble, toza wana biso nyonso toza famille, toza pona Poutine. Événement oyo naza ko cesser ko yebisa bino te ke non événement oyo eza nano biso famille libota nde ifo nano to ya mobundu na likambo oyo avant ba voisin baya ou encore avant ba invité baya, il faut nano biso nde tutundisa iloko wana. Alors ce que sosomba ki billet essaie encore ya kosombela bato mususu et ça bien. Et ça a vraiment bien cassé la grande famille. Toujours soutenir Kaka Poutine. Bisons tous en Sima Poutine. Alors, bon dimanche, le sous bon début à mois à mars. Et ça, 3e mois à année. C'est prophétique. 3 et ça, signe mon quoi prophétie. Trinité. Voilà. Je vous aime bien. La grande famille. Tout sa force na Poutine na biso. Tout sa vraiment force. Wanaza mère. Wanaza mère. Tout la qui s'est penza bolingo. Tout la qui sait que non to yaka mobondo famille libota ou rien lempo ishubo jale wana tout peut sa mère force tout peut sa force et que ça la vraiment bien makasi mingi. Alors babi ezote kama toujours ba o bazan toujours na besoin ko sombela ba orphelin occuper ko contacter nga na opesa bino numéro ya Tigo à partir à kin. Alors on continue toujours na sombela ba orphelin et ça toujours bien. Zamela biso aoyeba toujours ko pambola bino to pesa toujours force pour un événement oyo événement zakara moko ya le 29 mars, c'est-à-dire jour J-27 jour J-27 jour J-27. Alors tout année prochainement bon dimanche, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.